Trop heureux de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Feza RDC Télévision et Vision Plus Télévision. Et tozali wana pona ko pesa bino basango, tozali wana pona ko traiter pe ba information pour ezala na disposition na bino pona ko pesa bino vraiment elenga masolo nenge etambolaka sur YouTube. Oyo batundenge tolobaka YouTube eza église de lelo torobeta bongo lisolo ya Karine Mokondi. Qu'est-ce qui se passe avec Karine Mokondi na baninga na ye, na ba petit na ye, na ba master na ye? On va tenter vraiment de ya kolukato yeba qu'est-ce qui se passe nini et memi bango tito mona ba Yvette Kalombo ba déclencher ba guerre bo to mona pe ba Carmel donc ndenge ba comme na niveau yo même masolo yo tolobaki tokende musika te tozwa moko ya ba charge ya Karine parce que bangonde bayebi baza bato akati bayebi batam l'idéologie ya Karine etambola ndé nini et c'est avec l'artiste Mouna ndé to mega rosola na ye Mouna ro expliquer biso sans plus tarder. Avant na benga Mouna na plateau na biso nde to mesana déjà opesa bato mbote na début émission. Big dédicace à toi Madame Bella Dinganga, bon début de la semaine, sans oublier Mémoire Boué, faut soif de servir les autres. Donc mon vieux, on est ensemble avec vous et je salue Marco Massadi Motema Karolov Miel Diadia. Trop souple na dollar Marco Massadi, sans oublier Chibasu depuis Paris et Bandero Mususu Ope Bozana Bosala Rabiso Tozana Bino Borovan Disama. Tout banana émission, tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Dossier Karine Mokondi, artiste Mouna Boni. Ne mikolo ne ya ne to ke na mikolo na wata mona bambo na biso ne balela. Da bambo lupa na biso bazolela. Da so bazolela bongo se bambo bazolia bien. Za bambo muso mona kanda bambo balia bien te. Ya mo mikolo na komi na système amboa. Na komi na rage ya mabe. Donc sona lobby ezo beta bato mitema. Na c'est plein de émission na les casque ba commentaire bien. Bato ba oui mais tonton Mouno lobaka bien, tonton Mouna, Bogar, tonton Mouna, oza mignon, tonton Mouno ozo loba mama clair. Po au monde lelo bato comprendre internet on bazo yaka na botaou mafuela bato bazo yaka mbala moka boya ndolo bade makambo ba te faut raisonner nganda na makambo na internet faut na raisonner elo no loba elo neko sala et fait neko pesa makambo nini nazo loba oyo ki bato bakota bateli un garçon ma le garçon bazo loba moi sur bazo loba et ça la bien na bossa na te maman na pesa maman bote na mo loka to na chaîne ya mère na biso binani mère na biso Bella Dinganga na pesi mbote même place azali mère moi sur la rabia gentil faut sentir mère choco merbolan au sentir que mère vraiment sur la rabia na ko bossa na te Pauline Ngengo kabaze éducation ya kabane éducation Pauline Ngengo so na ye koto maman na moni mamé milinze mamotema tous pepele ya mbeto na ko bossa te papa Léon Banze onge diko na pesi bona maman Lili mbote place bazo ba la biso. Merci beaucoup artiste Mouna. Moi je tiens à saluer Madame ML Pembeza Option comme on est na musika angengaka toujours coureza la pe coureza la te na kutani zona e ko kutani saite biloko boke ndomo kendeni mama sala yango yo tango chambanga tango kutana e ale komi kutana tema mwe komandeni tela lobika boy ukangisanga munoko ngape mutakangisa munoko ezakane za calme on sepela Pauline ngatalika la boake ni émission na muta boake ngape tembe ka tonga émission si la lobe émission koti 200 natali na bi kokabeza éducation vraiment kokabeza babota mana muso ko boaki ebo ataka libanga ngezani même tout so boaki atalité kokabeza éducation ba Pauline Ngengo tango boaki bo mo pe boy olie na ote so pa me boy otini azo $50 te $20 te $30 te. Madame ML Pembeza Option, Mouna linga mettre en défi. Naboy nango cha commentaire, je sais comment tu fonctionnes. Merci beaucoup à toi Madame ML. Je salue aussi Radi Moussena Motema Emilia Moussena, donc mes salutations à vous chers amis et sans plus tarder Mouna internet et ningani mikolo depuis week-end la semaine passée depuis la semaine lisusu affaire libala ya grâce temo et si cité maramwe belé ngana linga vana to kota na kati bo sepeli tende grâce temo ba so bali faut féliciter grâce temba longwe na vie mo bo no sa via mabe aki na via botaou ndet komela badiamba lesbienne mambe belé longwe na vie ana ngi salinga bien munde kona msa mo so bali to beti maboko mutu so na vie na ba bala sana ba vie na ezanga na yo to za ba vie na absolument to salaka mais so lelo to bali to tika vie wana to landisco vie o mobali wana ye nango so ba kende fete nde ba no kanisa lokake fete ba ke ba mo kota kako
kombo Karine na kati nzokande Karine batazani na fête te bokoti kombo Karine omoni moto epeli on internet kasi tembo soka bali a moi sifa bala ne un jour pe Karine robala ne un jour bande komsu baba ne un jour biso robala on comprend mais bat ba comme si le roi Karine aurait lo mo boye et dans na ngolo bela Karine te naza président ba charge maintenant na okike c'est na monsieur Kalombo alobi ah banana boye na boye c'est là peut-être que président ba charge on comprend il y a un moment avec éclairci na bike Yvette Kalombo alobi la vérité parce que Yvette avant na Karine pendant temps ebelé bakoli ensemble zana si ça bakoli ensemble batambolé ensemble donc Yvette et Karine très bien tant alobi bongo certainement allez-y comprendre que akolo babongo pambate nga ko ngana contredire yete par rapport à balobana lobby bango bana Karine ngana barango eza ba leke chuba Yvette Kalombo nga ko na panza bona Karine te to kuta bango nga za mutu atambola na kuta bango na yana panza boto nga na pesa conseil mais malobane muso azolobana totala ba age na tutoza nango papa tango loba ke Karine alinga mobile nanga depuis ka loba ngo te po anu loba lelo par rapport à molobi ke lobi o oloba tube Karine na kombo Karine na kangisa bat musubi nemi ba relation musu ebeba na âge na biso nde toza bonde to ran ba charge nga za président ba charge na kipe mon na biso na fenek lo fenek pa boudé na biso boudé c'est que tant bolo ba bon c'est Karine tagi à la tête ya groupe wana esprit wenge pesa la bon to bosani na wenge zalagi ce jiba solisa mutu te donc ba l'ampel automatiquement bo solo la mutu wana te parce que ouais eza musique te ouais eza ki ba journaliste beaucoup kuten mutamutana esprit na ye on comprend em so mo pe Karine akoza mukona em so pe akoza mukola Karine to lo bakamba moi ke groupe wana eza ki groupe Karine on comprend soit to lo ba ke Karine ando manipuler bango to mutaba za ke jela so obebani za na 5 relations 6 relations likola mutu c'est ko linga ki mutu ana makase mutu za ki likolo ke yo on comprend tango biki azwa mobile na yo tika eko salara likolo na été mais peut-être ya zaki motema monene ya ko supporter ya ko mona motema monene bongo wana ndi omemi yango bongo mais ko lo bango sur internet boyebi miso lo kana se nga ko bona kabola bango tena bango leke chu nani nga pesa ka conseil bilo muso ya biloko lo bati bilo muso bene tellement boy ah na lo balango te on comprend boto ba mo bimisa o vérité em su Karine pa na shot ko ipa pesa ako lo bate o pa na shot ko pesa mais nga mon ka ba ningisa mo zaire internet pour surtout que ton lo baloba ata grâce Mbope date njib sanga date muntu lokwa Mike Lokamba mwa mobile ovane tieni boy obetali sola Karine na âge na ovema mwa mobile bongo obetali sola Karine banimate Karine na koti la bombo banimate comme Karine depuis kenda poto combien de personnes bana poto toza ba tonton jive na poto toza banani ba nani kuni nani ba waningisa Zairo nani ba jazz kavulu mais pourquoi komba Karine kam te beta maman komba muto za gaz sur betama c'est que yem tazali kolo betama pamba te parce que et outi na libala wana ba publication e bimike hote ex Karine mam tout est-ce que Karine abike mon bala ngo aya première fois tanga koma poto mbala ngo aya ka déranger ka eza non problème te so abali grâce nécessairement il fallait lobango pe lobango na moment nini tambo lobalo ya ndeti ngako lobaki grâce tembo daka mwasa nani kala ara mwasa Mike Lokamba kala grâce tembo daka nanga yebi yango te yebi yango te ngasko na yebi yango tanga ya internet kala mutazwa ka po duana na nini elenga Congo na nini na chaîne na grâce mbizi mutazaka cordon nani Mike Lokamba agin tazwa ka recrutement na ye allez azoko akospect ko gérer bien te Karine boto la ka ya PCM akam mazalaka mwasa nani ya Mike Lokamba oko point ça va ina plateau do sala semblana o abali e mo pedo swai mais ba tsaka Karine est-ce que Karine mamona ko loban baba mi bali boko vanda plateau tende ba tso o yo moi mo bana commenter mso bi yo moi mbalo za ka mukala lobela Karine lobela Karine tellement pesa conseil kota Karine personne na moni mabina lobaka net koto la publication ça Karine déjà que arobala côté application lo mususu pe gérango bien lo mususu et ça la moi bien te vous comprenez côté la famille wana baza famille ba soude lelo grâce tembo na lo bango le grâce tembo so ake poto tongana to yebango akoboya ne mobali wana bazonga na Karine nazolo bango dala be mina lobiango lisusu kotsa zizani na libala bato papa ah kotsa zizani na libala bato kotsa zizani te na lobika avec yo kasi grâce tembo na bongo nande ko akenda ba state to benga passeport nini mais pour ça na ezala ka comme François comme France un jour to mona bona Karine parce que ba fille ba binaki wana ba fille ba binaki ba saki fille d'honneur o ba ki ba lesbienne bébélé ba na kati wana to ba pesa ba $20 pour ba bina
babini te na ki camarade ebele ba yakira bazo sepela pe na libala yo katika pas itozonga pas mona toke ne pas itozonga na sepela libala grâce tembo mais ça ba bozolo bezola tsate ko sepela inango na sepela nango muninde kwa mwasa bali est-ce que soki ba bengisa ki bino ba charge na fête wana ngalo ba mambolo bo nga depuis kana ma groupe ba tout monde nga zala te nga groupe ba journaliste na vanda na ba journaliste toutaki ba charge mais na vanda na ba journaliste te tu as ba charge na vanda na ba journaliste te nga da groupe alisanga na vanda na ba tout te pasi yango ya nini obomonela Karine parce que bazolo ba ezala ta ba chinois na basalela bine logote boganyaka elo mais mutongo bo défendaka est-ce que défendre nabi Karine pas da ba défaut na ye o nga na monaka ba charge ngam na bomango ngam na salango ngam na bomango ndeti na ozong songo linkolo ngam na sala ba charge te wa petit nanga comprendre ngam na sala ba charge ngam na zongi sango zini te zini ya ka koya je ngam na zwa nani afifi ngam na benga afiku tazo boya ngam na benga yaka to sanga na to save to sala union fa la force mais to na mona ki mamba otonga petit chinois ko to mo petit o pa to na mona ki ba biloko na nyonso na moni ke to mo tonga na mo ba mère mo ba mo tsa so ba zizani ke mo ba bengi o komi o na tinda ki mbongo o boy na boy. Bon, yango mona entourage à Karine P ezalaka na mbulu yeke babi ba Chine muskop na bango journaliste ezanoka mabe batu ba ke fête yo ka batu ba ngende fête ba sepela grâce ndemba bala misu ba tonga mo bala ngoma salaire fali ngane ku ngai misu ba sala mais mani kaza raison e bele ba ngende obina mo ba saki ba kotise ba bina mais de ba bina ba luka pe mibali ata ba sisolo ka mibali simbi te ba baluka ni bango na bango ba lesbienne amotsa na misapi on a besoin de solo ba lesbienne ça ina fête wana te omolo ba mambo yo zala ite ba pese bango pa grâce tembo pona mabalibala ba bango ba baluso ba pesika basi na bango na basi ba lesbienne ba bini wana ba pede ba zaki pe na kati ya fête yana boyo mona ki onte ndeti na mon petit mo brazolo ba na TV apeksa petit na se alo ba ke yo nga mobile nanga ana pota ebinga za ndumba te nana ngo journaliste moi c'est rotombola ke alo ba kaza ndumba te tous les journalistes ba misia ba la bango presque ba journaliste presque nyonso Karine pe na kati na bi journaliste nyonso. Vous comprenez? Ton habit journaliste limite que Carmel azana mambo yo loba wana. Carmel nan limite. Carmel nan limite. Iko na bambi. Iko na Carmel. Tala mutaka na esprit na bango nyonso ya Karine. Net Karine est Karine na kovanda malobe na mamba Carmel yana bolo bana. Yim tavanda lobe na mamba. Monte Karine beti bango kara. Mais Karine azotinda Marie Laure pe. Mais Karine surtout mulba Karine atinda bon so Karine atinda après c'est mami kolor banine. O Karine tando tinda ngate ando bani so bon de tout le bagandi so Karine tando tinda c'est Karine supérieur qui vous comprenez? Voilà, c'est l'ambiance. Oh, Nabi, hein? Parce qu'il y a Monique, non, répondre dans la batute. Ça dépend, non, ça dépend, ça dépend de l'actualité, n'est-ce pas? Actualité, c'est Karine à côté là-bas. Mon modèle pétain à moi, c'est mon actualité avant de la chaîne, il y a bien pétain à Mike. Bah, avant d'aller bah, Karine, yo, la prochaine pétain à Mike. Mike, il peut soit un pétain. Mais tu as plus âge, tu as battu mes coussets, tu as plus âge, non mon atala qu'il est à la bino lobitango kutana e mate ve limbisa te nga mo bandal mon fali aveni na biso aveni nga ebiton va venir akola nga na mwana bandal ngo bolobelela nini ngweza na bandal esprit soin marambe bele koti na bandal to mona avena so selo scam te teti mon avena so selo scam te teti bandal chose bandal on est état d'esprit te au perdre on a le bandal les esprits est-ce qu'on perdre mutauti matadi to mutauta ni mwana bani na moni makama iki muna perdre na ngarai parfois c'était ma kuna perdre te mutavia mwana bandal mutakoti nga mama na go moni bwe kara pe talinga te boka mwa mukia bwe nga perdre uza mutuka nga pe na mutuka ufutela pale nga pe na futela pale nga internet na luka succès te internet na luka nina la stable nga internet na luka succès nga za stable po na ba mame mili nzemba na ba poni ngengo naza na nga succès te mais naza très stable oh yena ndaku na nga pe musupo kuti mwa miliki mwa nimaki mwa eloko ko lia tout eza wa tiete mbaye na caméra to ko filmer on comprend oh nga za poza succès te ndena ya te na ya po banso akaza atolobela Carme te na loba ke ba défaut ti ko lobela komba Karine yo sopa bino na ba âge na botela ba âge muninga bali grâce temba abali sona 28 à 29 ans parce que petana sona ni magaso o alobela o apeksa
yebisanga ana âge ni tanga loba mama Karine loba mama to baka yo tango ba muninga bala o muninga ba publier bino mo bala pété avu ba muninga bala yo mo bala bino mo bala te bolo baka na Karine oh Karine l'idée sous les alors oh Karine l'idée sous Sergei l'idée sous Kakor l'idée sous bon yo mo sous l'idée sous yo bo taunde ma foi la ma bo taou ce que baka tana loba boyo na lobe la Karine te na ko te la kana baka ba défaut ya ba twande bazana ngo on comprend ndeko na biso evete ka lomo na le direction ba frère ba ndeko ba kosangana bango lelo tozonga non bena ivete tozonga non na ivete mambo lobia ba yo mambo lobia ba musicien nyonso ba simba na ivete pe ba simba habité la vie na o tu affirmer ba journaliste ba chroniqueuse presque abassé belé presque abassé belé ba journaliste presque abassé belé o to mona katale bon non internet no lingata mo tanga ba kombo nga linga bango te internet so linga fimo te internet so beto li solo ke non ba te ma bible sauter ezalaka ba comédien ezalaka ba comédien na kipa bango te ba comédien balala la ba wala ba siko para bango te na passage de la fois utanga banda théâtre make-up boka yo na bina para bango te atako na tena musala nzambe tanga bandaka na kipara bango te na kipara bango te akota siko o se babiso ko to sala ngo mutaya sika peto essayer na kipara bango te mais est-ce que l'internet est bien pété on y va yaka yo kasi yeza attends grâce tembo yaki ba tembo na Mike Lokamba tika peka bon bino bato bo gérer ba chaîne bino nde bato bozo boma ba pechango père moko bino bato bo gérer ba chaîne kutango to kutango ba vina biso tu ba sala ngo nyonso okutie faut copier kaka ba ken ku ba sala ngo ba fang ba te bato nyonso internet ba sala ngo na nani yo mona tami mabat na piscine tanga amso ko lingo te sala ngo na nani to yiba fiyo ba sala pa ken de tanga mimo na piscine atiko na bigini atala so ko lingo ta atala mono zane mu maboye mono za bota uboye eza o tsala ola ndale pekisa mite tala ba kono so ba senga katika internet o sala biso internet ya biso so ba buzoba to yeba ni internet biso na biso ba tabu buzoba to linga na biso mobala poto akuna mona passa tindelo mbongo me oli yango biso na mutu mo un journaliste internet so ka pomada ti akutala ajari a pembe to liambo bata théâtre ba linga na bango biso ba journaliste to linga na biso to mo sala ba so to petit time so to ba transformation oya kebo mais bata poto amona passe na tinda mbongo wam so mbano makangi ma 200 300 tindelo fi mo boye mais fi yango azo futela ndako akotsa nem so petit mo mukie em so ya ni ataka abato ni ataka yala abata poto ya ti batindela ba petit na basi ba mbongo so yo baleka mais apa balez masko so landeli CV ya petit yango oko kima oko zo ateli dossier ko banda zo bebisela ba maram na ba relation na bango zo bebisa mona bebisi relation nga lobi ko zo loba be mutu ozo interpeller conscience amuntu musu emsu yazo kanisa ke moi si o yazo mutu sko ba fi internet ba raté ba loba ke o net na petit moi sandolo ba mobile na asali 5 ans na France sur les États-Unis yaza asa mbana se ba linga mbana 5 ba sola o comprendre yaloba ça foutela ndako aloba aba simba ka été 5 ans la tout droit elange yeli tout droit nyonso yeli tout droit mko bakanga ba sokola pa mutu yo sakala internet c'est lenge internet net fetela de caméra aloba ko mbana ngai minga kuna kenda na ba na tambola bwana ba minga ke ngaba sala ngate na kosio muta peksa mo kam so muta muna peksa apakola 50 na jaribu la tenova se belé au senti mutuma mbi so simbie be couleur et long mais ba finga na ba Karine eza mo mukilia ba ka sala na côté la Karine tellement ba Karine pas ba défaut na ye surtout ba maman na biso ba bana membre ngalo bango ba maman autorité de la Chine bozong sa bolingwana na zong sa ba charge to zalande to zaki ni on comprend entre ba gel show ba Karine Mokonzi banane baza na yoka ke sika mo bazoloba na yoka ke sika mo bazotonga yo ba mama wana bana membre ba mama na mikolo wana ba welela yo na kuzuba otindela ko bala moi vidéo moi nini ozomona te ozolingo zongisango zela ozolingo zongisango na intérêt nini tour parce que yo mo kam to bomaki ba mère wana ba balingi ton intérêt que tondo sasko ba théâtre eza souté maman ndo mo sa ba théâtre de grâce tembo bali ngelenga ko moi mère mo be yo bimaka na mo grâce tembo nda bali boy to salisko libala grâce temondeli kaki ba lesbienne to tie kota ba elle ba lesbienne to tie elle ba PD to tie elle ba normal to selonsko cinéma
totali sumu komunga muso bala to selon cinéma totali sumu komunga ba to ça ko ba théâtre eza to zonga la sunde za ki su ya te to ka to finga ba ko finga pesa na to classique ba on point nga ba jano ibinga depuis kalo ibinga sali 5 ans kumona mwasi na kin ngani mana nga zanga mu internet nga sali 5 ans kumona mwasi bozala boye tenga za na mwanga kina mwasi na mwana na ndako mwasi bozala boye tant ba mère wana ba benga bino na kuzu ba sepela na bino na kuzu so na ba jane internet so ba tanga ba nga ba mona mukuse boye ba jane ba tanga ba responsable tanga na kati na luka succès mais na kaza stable ni nazanga ba to comprendre confusion na ngate yo garçon ngaza ndé na zani lokote azani nte mutuka na tambula na mutuka te ba comprendre position la ngate zo tamni bo luka ngala nsama mbele ba kopa makala ba kopa ba nini no sa tamang après car internet ya bon internet au moins bande ko basi onion so ba lo ba internet mo bon bon ton mon président so Fati Beto aussi ça so yo azana 29 ans so 5 ans président so Fati comme âge ni comme à 24, 34 ans. 34 ans, il n'y a pas moi sous balité, il est sous moi. On comprend? Il y a sous là. Karina a âge. Karina moi, Karina a âge. 27 ans. Karina a 27 ans. Bon, moi, je suis à des logs. Tu m'as demandé si le score comme un âge. 30 ans. Ngala sega batu bana ndaku bazwa bik na papier ba calculer ngana oloba na ngati o ba sabe mission na komba Karim baba âge ni ti mande si la ba ko ba âge ni ba mo nyonso ba sabe mission oh ba mo nyonso oh ba balite ba mo nyonso ata petit na biso apexa wa sa mission âge ni yo mto tout temps o tolo ba âge na ya Carmen a oza pe muso ba 30 ans to 31 to Fati aussi 35 ans. Au moment où il a non, tu mususu pe babala na baja ba 50 ans non kuta na ngote mutu so balina ezana ba couple mususu ba couple mususu omona s'il vous plaît yana ba couple mususu omona ke ba vandaki na bango mobali sikwa yo lo bakete na honorer moi sina vanda ku moko ça dépend moi tu vanda nda ku moko parce que o bozaki yo ko kisi yo so moi so ko kisi 34 35 to 34 ans no ba bali ete lote comment soit bako ekoma ko mona kina ba église so mangembo ba église ebele komaka Zambe otikinga po nzo etala pe na tambola ka ndenge nini vini na salaka misiani na kota awa muta politique ni na kota ka comédien ni na kota ka otala ngote mo otala kaka comment yango mene belé internet ba so ba bala surtout ngako na sepela loge nyo omoni page nyo ya sira ba Karine batika ba internet bando sani basali ba chercher na bango ba tete bato basala ya so nte ba kalo balo bali sute ba vanda na mobalo kama bala bani na sepela na ndeko na biso nando depuis kana ndo boso nando démarrer mais na mona akoma stable akoma sa makamna sinta kapash bonda akoma sa makamna ye o senti ki azwa bureau na ye olandeli chaîne tena muto tellement te muta akoma stable muta bongo ofingende mamba Karine po mona okipe na ngote on comprend oye kota Tracy Melenga o senti ki ba bala na libala moi kitoko bona ko didi asuka calme on comprend. Au côté vient avec Frank Stemai, abala moi na kin, hôtel ma via comme stable, calme. Hôtel veguna vena aucun piano. Na botaune ka rapeni ngazo. Hôtel veguna vena aucun piano, roma stable, roma la bandala stable ma tout pepele na moi sina bana. Via comme stable mais côté là tande bizarre kaka. Moi mutu salité. Au mona donc eza donc au mona salité ndeni kana la ta mabe. Bo ken so bati no bati bino mbali ma bo classer bo ke fete. Invité polémique, voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés petit à petit à la fin de notre entretien avec Mouna l'artiste. Tobé Tibon Masolo Oyo et Zalaki n'apporte Nabiso, Baoyo et les Bango. En tout cas, inutile d'insulter. On a commenté en Nabiso un peu de l'élégance et Mouna to commis pratiquement la souka. Nabi pardon, Nabi un peu de l'élégance. Non, c'est un pardon de niba propos yanga. Élégance wana ko batmusu bazalaga. Batmusu bazalaga oyebino mutute. Oyebino via mutute. Oyegamba moko neti bato ba finga libumu nanga na matama nanga. Na ebite so na sala bango nini. Vous comprenez? Oyebino mutute ba. Matala kaka mais je ne réagis pas. So la ndeli na monde batamikusi ni bazana mbongo. Pi bazaba batmo batama. Comprendre. Merci beaucoup. Moi internet o ayebike aza pour ça bala
ndeti grâce tembo to bala wa mona ko mukolo agele kele alza po sa bala mbangu aya libala pe kitina 500 boya na zana ngana na o commissionnaire kena o ngamo pe la ko proposer moko to comme commissionnaire lobat baya po ba mo la libala ndeka mo kan destin ndeko na bisa mo sa limité ba ya parce que ba bi kenan tango négocier les bango o bimisa bango sous n'empoisa ka internet ezara bongo yo kasima mnyo se sami ya grâce tembo ana tango ke poto ba kuta na Karine ko ko ka calamité obi kuta na Karine ba Karine on va za mo mbali te ba kende ovande pa Karine tango ma komisi tango si monde dans ba relation na eta zana ta famille tango comme poto ki mobile ni ba ko kuta na kuna il y a désordre dans couple là bas tout est-ce ngalo ma bien bisco vérité comme ma bien ti ba pesi na sen ba il faut savourer libala na ba comédien kuto mona ngana kuta sala ngo nani ndeko na biso mwasi ndeko na so mobali nani o kader akomi poto akima mwasi ezala na papa bato nyonso bakokana wate bandeko balandi tokomi na suka émission na biso merci infiniment na bato nyonso balanda biso merci na bato yo basoutenir biso physiquement moralement et financièrement. Patrick Lunga, le grand pétrolier de mon pays, je te salue. Merci aussi à très cher ami qui me suit depuis la ville de Cape Town, Junior Ramazani Mukuna. Nayoga ba message non malgré que je n'ai pas répondu na landa qui ont vraiment avec attention. Merci infiniment à toute l'équipe de FESA RDC et puis Vision Plus Télévision. Là je vois madame Bella Dinganga que je salue et je vois aussi Trésor Walukonka et j'ai akabelanga mère tindelanga ta code na bi mère depuis kala ko bois ki langa pe code na nenga système yo ça stable ko sengela boeta ngaza wenge men biso bana bandal là qui non senga ndeni na kena bandal on commissaire tout à l'heure bozala teti esprit na bi mère belle amuta lar bo mère nanga na lar ngalo ba avec ngana mère na lar mère aleki na lar bosu na sengi mère na ngana bite mère boto netende to sala to sengaka emsumaki vena ngai poni ngengo na ko kate boina bo transférer ngape open concerne on pesa kaka na mère bela mère bela na sentir ate lo mo be émission vraiment ikoti na ma check lo mo appel mo ve mebengi na ozonga be mission na ndolobela ka kombo no na bwa ngaza ka bon na ozonga ma mère bela tindela nga $20 mère bela tindela nga 50 eza ka bon eza internet somo na pesa ka concerne na Karine Mokonzi c'est maîtrisé kota la biloko neonté nde bat balo mama mukanda au dépôt que na poto zo mukanda te mukanda ya kana ya bat musuna poto ça fait 30 ans 10 ans bazo mukanda te mukanda so etiala ngame ya eso yeba ko ke poto metana ngwe koka okenda poto muno se tanga maka te so ake poto mama pu azu mukanda e oya nango ba distraction obwa kango bino na Yvette Kalomo na ba nani boza famille bande ko na biso baso bozo ya ko lobolo ba internet botala pe nan ko libala botala pe ba voix botala ni bolanda no mambo to ba bêtise oto nga pesa ka conseil internet to tika ba bêtise on comprend po toza ba bêtise na internet ya makasi biso na biso to sala bozo ba mettre au monde normal so to zone na bandaku o van motali mambo na loba ona mamna na sala o et puis ça tient au internet na bana ngona vie na yena ngoluka 6 c'était même qu'on a stable so na stable na bon mamna nga c p Karine Mokonzi ato ata so mutaye ata muta sala ndeni ata o papa menga pona préféré bombaye ko laksano était libale sala mambala mona ndenge moya yininga yenga bien pour la Chine bo soutenir biso bo benga ndenge zalaka liboso bana membre la ba chinois ba mama tout ba soutenir Karine Mokonzi to pousser sous makamwa to no saba théâtre mora bien ba charge to kutana so salaire na nini na biso na nini na biso to kutana fifi yoza libanda mais yema monde exala to kutana biso no c'est ça bien merci na poni ngengo ko kabeza éducation na ko bo santé papa Léon Banze Ben Mok ya mama Lili Onge Diko na ko bo santé Maman Méline Zemba motema tous pepele ya mbeto maman na pesa nga conseil chaque tongo chaque pourquoi tasiko nga bat na zana ba on 10 ans mais tout ça kaka mais ba relation bat musu ya moi ba kimi ba on nga 10 ans maman soutenir nga kaka ba conseil soutenir nga kana o soutenir moi na nga zwa 200 futanda moi na nga sala boy ta bat na zana ba. Merci beaucoup Mona l'artiste na ebike nga vraiment tango ba banda l'espace so asenge na te soki salami osala bien na ebi mère tongo on prend na ebi mère tongo na le capé na chaîne na nenga satellite pepe eko ça pe makambo et ça peut bien. Merci beaucoup madame Bella, je crois que le message est passé. Là je salue aussi maman Mami Lokota maman.
Je suis toujours avec vous. Je ne te pas oublier. Maman Mami Lokota, je te salue. Merci Bato tout balanda ibiso. Bon, continuez toujours comme ça, ibiso confiance. Bon, vous allez jamais aussi à travers nos différentes émissions auto les Kisaka, na chaîne Nabiso, Feza RDC TV et puis Vision Plus Télévision, Tozawana. Et j'espère bien que non, on a essayé à exploiter matière et internaute Nabiso Basengagi Biso Megai Koma Koma et puis nous avons réagi et nous avons produit cette émission. Merci infiniment à internaute Nyoso partout à travers le monde. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, bye.